Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Et c'est Moïse Makasi, ya koyeba te boza na ebele, boza landa biso la mokona lelo. Vraiment, shalom, kimi anzambe renye bisika bozali. En tout cas, pour la bande kabakongo na lobi, kiambote kieno zazingi. Pour la bande konamsa swahili na lobi, rafiki yango abari. Pour la bande konamsa baluba na lobi, comment on dit? Mamouani, tatouani. Malukai, Mujiku Swabi Abouni, vraiment ils ont toujours une ambiance à 15 Presse TV, biso za ba congolais avec 450 dialectes. Vraiment tous à nation terre le bamila comme c'est ça ka bien. Le long la CP sous koya ko kutana no koto konyo ko solo la série continue. So konyo ko le ba fruit auto consommer dans les quotidiens to consommer tant que na ba mboka tu na Congo to lia momi metule ko yebate. Le nazo le la fruit moko ils allaient variable en taille, ils en a couleur différentes. Les fruits moko ils généralement allongés et puis courbés. Fruits moko ils ont la chair moko riche en amidon. En tout cas, fruits wana ils allaient banane. Ils ont la couleur verte, ils ont la couleur jaune, ils ont la couleur rouge. Ça dépend quel type il y a bananier ou baloni. En tout cas, ils ont fruits moko kitoko toliango mingi. Vraiment fruits wana ya banane ils allaient originaire il y a Asie, il y a Sud Est. En tout cas, bananier et bandi na Asie et Sud-Est précisément, na Malaisie et puis na Indonésie. Et au côté en Afrique, mais bandaki na Afrique, il y a l'Ouest. À l'Afrique de l'Ouest, des bananiers et kotaki environ 2500 ans depuis bananier et kotaka na Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, pour la personne idée, tu es bien habitué à la pays, le Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Sierra Leone, Togo, Nigeria, Niger. Donc à partir il y a Afrique de l'Ouest, des bananiers et kotaki. Des malin, dans la époque coloniale, comme Kitati, qui n'a pas beaucoup la Congo, na biso de découvrir ce qu'on bananier. En tout cas, banane les allaient vraiment fruits qui tombent sur le gagner quoi surtout sportif on contredit ngate ba sportif so ba liba bima ba paki en tout cas ba consommer banane makasi ba consommer banane avant l'activité na bango pe pendant activité na bango sportif yango ne sunga bango et booster ka ba énergie na banzo to bango pe sunga bango ba paki na bango vraiment et bima en tout cas banane les allaient riches en vitamines les riches en minéraux les riches en fibres ils ont vraiment pour améliorer santé na biso malamu surtout to consommer kango yango na zo recommander biso ba parents to pesa kabala to pesa ba papa za manèvre na olia ba fruit to timbela bango ba mama bozang sarate pesa papa banane pesa papa fruit papa so pesi eta za kwa bébé faut zo so na pesa ba fruit et ko sunga malamu ye pas bénéficier na ba avantage to za ba fruit surtout banane ils ont vraiment riche en potassium. Chaque jour, ça nous a surtout consommé comme bloc ils ont la potassium. Vraiment tout recourir à banane pour ils ont vraiment bien ma casse. Ils ont même la biso ba potassium. Potassium ils allaient vraiment malamu pour ils ont contribué à quitter ça même hypertension à mutu. Ce qui mutu azo consommer banane loko ils ont la potassium mais belé et que sunga pe tension na ils alla améliorer ce qui améliore pe na ba kisi na vraiment ils a conseillé ma carte na ba vraiment hypertension. Il y a banane pour ils ont la potassium makasi. Environ 450 mg ya potassium eza kat na banane car moko soko liam donc eza malamu pena pona tension et ko aider makasi dans ma maladie cardiovasculaire et ko aider makasi yango faut to consommer ka banane mikolo nyonso ezangaka te na alimentation na biso ya mikolo nyonso. Banane kaka moko ya taille moyenne eza na 105 calories eza na 1,29 grammes ya protéines, ils ont 0,4 grasses, donc ils ont mafuta presque pas, ils ont 27 grammes de glucides, où ils ont une bonne source d'énergie. Donc on se relie à la banane, on se relie à la banane, qui peut faire énergie, aux employeurs l'endurance, au connaît l'exercice normal, on a fait temps là, ils ont énergie, la quantité, ils ont la totalité, il y a 14,4 grammes de sucre. Donc banane tu es bien vraiment sucré. Il y a un moni banane mingi, bah c'est plein de banane pour na sucre, en tout cas ça bien, mais quand la sucre te mais ça vraiment là bien fait, ils ont vraiment bien fait na banzoto na biso so gérer pendant hypertension malamu, bato baza situation hypertension ba manque vraiment banane te na ba cuisine na bango
tous les jours au consommant les fruits les naturels et qu'on nourrit pour les vraiment riche en potassium. Donc chaque banane il y a taille moyenne qui est à 450 mg de potassium. Donc on peut estimer on a 13% il y a potassium na kati. Donc vraiment c'est très important donc mettons consommer banane vraiment la banda na biso to conseiller la bande ko to banane la situation il y a hypertension et en tout cas kozanga rasu banane te tous les jours zala na banane on a ndako ko sunga yo makasi kaka banane wana ils ont aidé pour réduire le risque ya AVC accident vasculaire cérébral bandeko tout le monde en a Congo ba comment dire ko to lobake ba batambola kala ba AV na bango tikala ka ba C luka bango batambola dia na ba AV to conseiller na ba congolais bandeko ba na Kinshasa vraiment ko lia ka banane mingi ata tous les jours lia na autant de nombre ba banane ko lia iko sunga yo AVC wana iko yate toujours qui m'appelle ma banque malade tout le monde ba ko kufa ba mort subite yanga toujours penta na biso ana express toujours vraiment ndingisa on a ko la musaba na ntambe ko la musaba congolais to veiller na ko lia ko kala toujours ko négliger ba fruits mingi ba légumes mingi yanga le toujours la musaba congolais en tout cas ko na ko kima ba AVC to lia ka ba fruits surtout banane et ko sunga biso makasi et ça peut prévenir même pas comme il y a ba rein tout le monde peut avoir un comme fréquent mais ce qu'on lit à banane mingi au monde et pour éviter même pas problème rénaux tout ça vraiment effort tout conseil à banane to ebitara bato bazo banane ba information oté peut to partager ba vidéo et ko sunga ba information ils vraiment riche et ko sunga ba congolais pe bande ko nyonso baza vraiment besoin ya ko yeba importance pour les akala ba fu auto consomaka mikolo nyonso pe bato baza ba problème ya ba rein tant bazolia banane basala attention pour na ba problème ba rein banane ezali na ba potassium makasi vraiment pour na bata ba rein faut consulter nanu docteur na yo traitant nda ko yebiso lolengo nyoko ko consommer banane na yo mais pour na bato baza bon na problème ba rein te eza pena ko prévenir yo ke ozwa problème ba rein te. Et ça pour la prévention surtout. Il y a un temps où on est en bonne santé, tant malade, il y a un temps il y a un temps pour changer le régime, il y a un temps il y a malade pour éviter. Pour prévenir, il y a banane et belé. Si vous avez la banane, il y a belé, tout na docteur pour ils ont la potassium et belé na quatre pour chercher ça au moins handicap na toto. Il y a un temps vous avez malade à vous consommer l'eau. Tout na le monde ngana yo, yenda zana mieux placé à pour en détail. L'eau au sala. Vraiment, banane les autres aider pour gérer ma poids, pour gérer la situation il y a diabète. Pour la diabète, on a conseillé pour lire la banane est belée, pour lire la banane est belée. Mais pour lire la banane il y a jaune thé. Bata diabète boza kana j'espère. Banane jaune eza pour na binoté. Soko za na diabète lia banane est belée mais lia banane ko ezali verte. Bande ko nazo répéter. Bolo bateki ma blanche ko sa biso tipso na yare tala to le banane belé ma tipso citre té na lopina no bolia jaune té bolia banane o ezali verte bande ko na ngai banane verte nde ezali recommandé pour na bino bato wana diabète et ko sunga bino malamu ezala ba biloko kitoko na kati o ko sunga bino pour manager et gérer vraiment situation na bino ya diabète nande ko zo connait comme la bakisi bolia ka banane ya verte bolia ka banane ta verte ezali vraiment bénéfique pour gérer même pas poids na bino et ko funga bino mingi po ezana ba fibre na kati ba fibre na sikoyo yango dezo sunga bino et balancer pe situation na bino ya diabète vraiment na répéter ya verte ba ndona si bo kinga bino ba diabète bolia ya verte na lobi ya jaune té banane verte zo contenir ba amidon résistant ezali vraiment pour aider makasi et zo sunga makasi pour aider situation de diabète, ils allaient bien gérer, ils ont même fait la digestion, dans le temps où ils ont empêché même constipation. Donc ils ont bien même banane à jaune, ils ont pour empêcher constipation. Si vous avez moi comme cacao, il y a qui mingo, il y a un peu de fruits, banane pour recourir à banane. Au moins la constipation, on va faire la selle bien, pour comment dégager constipation et poser la thé. Donc banane ezana pour régulariser pour améliorer glycémie na biso na banzoto ils ont géré vraiment diabète to bosana te mais na bata diabète banane verte nazo insister et ça pour favoriser la santé intestinale
intestin na yo et ko fonctionner maintenant pourtant ba bloquer les kala ba intestin blom sous ils amine nous moi que ils ont dérangé ba intestin mais banane ndenge zaka souple tant ils ont les kala ba intestin na biso ils ont bon sa santé ba intestin na biso zali vraiment riche en prébiotiques. Prébiotiques wana ezali ko aider pour la traiter ba infection ya gastro-intestinale. Ba infection o yaka na bakata ba intestin nzoto na biso. Donc yango wana tango zolia banane e ko sunga ba infection e fanda te na ba intestin na biso. Eza peut soulager ba symptôme ya irritation. Donc so ko lia banane eza passe aux ba maladie ya kati ba intestin no ebe ba so ndeni te. Banane eza na comme kisi o nzamba sale eza toujours malamu. Loka naturel eza toujours malamu. Et côté loka mabete na kati zo mo e ko sunga yo makasi même ba intestin na yo ko zo maladie te ko zala en bonne santé. Vraiment banane ezali bien. Banane jaune eza source vraiment énergie. Les sportifs bayebi ils ont vraiment riche ils ont la sucre ya bien au moins la kata so opesi mwana akoboya te puis ils ont la ba gratter ils appellent la pomme à cholestérol tout ce jolia banane on va pomme à cholestérol te donc banane ils ont fruit mo pena zo recommander bino banane wana kaka ils ont vraiment bien pour la ba posona biso tant on lia ka banane on a posono pe ezali bien so ko sala pe ba masque ya banane avec le temps na ko sala no ba astuce ba masque ba banane et sunga ko mona posono pene comme liste ko la ba bébé donc banane ezana ba effet kitoko tant ozo consommer pe tant ozo sala ngo comme masque na elongi eza toujours na ba port ya kitoko pour la banzoto na biso en tout cas banane on a ka ezali pe riche en manganèse et riche en manganèse. Manganèse et dakanzoto na biso et produire ba collagène ba collagène o et produire ba séline na biso ya nzoto en tout cas. Donc banane eza vraiment malamu ko ba manganèse eza kati na banane et ko sunga biso makasi ezo sunga ba poso na biso ezo sunga eza lokola ba protéines o ezo se produit naturellement na organe na biso. Ba protéines eza ko se former naturellement na ba organe so pour protéger ba tissu na biso ya nzoto. Yango zoma collagène ya mwana nde ezali na kati na banane na biso eza ko protéger ba tissu na biso ya nzoto ezala malamu. Vraiment bandeko banane ezali vraiment riche en vitamine A, eza riche en vitamine B6, pe ezali riche en vitamine C. Donc vitamine A yango ezali bien pour na misu na biso pesa ko prévenir cancer bandeko. So lia ka banane ni ozana na cancer te lia ka mo mingi ko mona pesa na vitamine A ya makasi ko ko sunga misu na yo pe ko prévenir maladie ya cancer et joyeuté. Donc vitamine B6 ne ezo aider nzoto na biso eza na énergie makasi so lia ka banane mo na vitamine B6 wana ezo pesa énergie na nzoto. Vitamine C ils ont aidé pour protéger d'autres nations contre les dommages causés par les radiations libres. Au moins, ils ont aidé les dommages et atteint d'autres nations. Donc, vitamine C, ils ont renforcé le système immunitaire. Donc, tout ça, on a besoin de vitamine C dans le système immunitaire. Ils ont aidé d'autres nations et bikatambango. Quand on est malade, so vitamine système immunitaire nous allons bien au monde que bando bika mbangu pe ba maladie pas en pambe bando jovre maté. Donc tous a besoin de banane na kati ya alimentation na biso. Est-ce que banane vraiment ezali fruit moko o ezali pona batu nyonso? Question nazo poser yango wana bandeko. Banane eza fruit o mutu nyonso ko lia ngo te. Mutu akoki lia ngo ezali mutu aza na ba maladie te aza en bonne santé sportive mutu to akolia nango mais eza la type ba mususu o bakolia banane te bato lokwa baza na ba problème ya ba rein akoki lia banane ngulu te. C'est vrai banane eza ko prévenir maladie ya ba rein mais so ko doit na problème ba lait ya ba rein ngo ba de ko je m'excuse pour l'erreur so za na problème ya ba rein ba ndeko na ngai esenge na yo o consulter docteur na yo o tu na ye ete mta ko orienter yo de no ko lia banane o ba so ko ya ba ta rein so za na problème rein ozo lia banane ezaka na ba potassium élevé et handicap traitement ya ba rein o potassium ndenge élevé eza na restriction ta ba rein o lia banane te pona ba potassium élevé ya wana avant ta ba rein lia banane belé fois mon no docteur est sûr pe docteur a ko recommander banane ou eza na couleur verte
yango wana mpe eza recommandé mpona badiabétique. Diabétique esengeli bango balia mpenza banane malamu, mais fo balia banane oyo ezali verte. Bakolia ya jaune te parce que ya jaune eza trop sucré, mais oyo ya verte eza na sucre moko ya bien ya se, eza mpe na babénéfice ya bien ekosunga bango mpo egérer malamu situation na bango ya diabète. Vraiment tosala attention na likambo wana. Vraiment prochainement susu nakoya mpe na koloba na bamoyen simple oyo tokoki koinclure na baalimentation na biso mpo tokonsome banane comme il faut, surtout mpona bana balinga yango. Nakoya nano barecette lokola ya bacrêpe, barecette lokola ya bapancake ya banane, babiloko ya ndenge na ndenge wana tokomona yango prochainement. Mais mpona lelo bandeko antuka namoni na suki awa okontinue kolanda biso na K Express TV, tozala baplan ya kitoko mpo tobima na baignorance, toyekola baavantage ya biloko tokonsomaka dans le quotidien. Vraiment bisika bozali, je vous dis à bientôt. Tokozonga na série ya barecette na biso ya babanane